président élu Martin Fayulu Madidi azaya le 15 toyebishi mokonzi tata mokonzi kata voyage ya kozonga tosala unité nationale pamba te Kongo eza kaka moko Kongo ya biso eza kaka moko tokolinga te ata mokolo moko bambrie biso na badistraction tobanda kopota na biso kuna monguna azopusana tokondima yango toko moke mwana mboka azala mayele mwana mboka azaya mayele tolongwa na basentiment tolongwa na tribalisme tolongwa na barasisme Kongo na biso eza na danger pamba te esengai toyeba ete communauté internationale aza na plan na ye contre Congo nde bakoluka batia division entre Congo na Congolais ntango bino bokozala na division na badistraction bakokabola Congo ekobanda na Congo te ebanda na Soudan bakabola Soudan kaka na badistraction ya basoudanais na yango biso tokolinga yango soko moke te boye te mwana Congo fongola miso mwana Congo fongola miso na banzi bolandaki trebe le président élu Martin Fayulu alobi esengeli cohésion nationale kobanda likolo kino na se kobanda na biro kino na bandako na biso pamba te monguna aleka te monguna sala nini aleka te soki cohésion nationale ezali te na ngai na yo bakoankorte biso na libulu boye te libota na libota ezalaka makambo te kasi ntango makambo ekweyaka esengeli kovanda mpona kobikisa libota boye te na yango biso na SID tolobi boye le 13 na 9h30 biso nyonso wapi aéroport Alger biso nyonso wapi aéroport Alger pamba te tolobaki na président élu kata mobembo ya kozonga esengi cohésion nationale esengi unité nationale pamba te Congo ya biso na banzi boyebi nzembo ayembaka sambwema likambo ya mabele sambwema boyebi yango sambwema likambo ya mabele sambwema sambwema likambo ya mabele sambwema Kongo ya biso wanda ya bino likambo ya mabele nakosa bino te bana mboka mabele ya Kongo etonda nkita bakalikili na bango ezali kotia bakongole na badivision na baseparation po bayibaka kita ya Kongo tobotami bato pasi tozokoba na pasi notre pays est potentiellement riche de le 7 fois-ci ou rien bakoyiba kita ya Kongo te boye te bakoki lisusu koyiba kita ya Kongo te mundele ya koutilize Congolais lokola marche tre na ye te azwi Congolais apesi ye minduki abundisa Congolais tokondima yango M23 eloko nini Congo M23 oyo koningisa un grand Congo ya fait Maréchal Mobutu un grand Congo ya Lumumba un grand Congo ya Mpipavita un grand Congo ya Kimbangu tala ntina mwana mboka tolongwa na distraction ntango tokoti na distraction monguna azozwa makasi tala keba na maloba na yo tala keba na moto aza pembeni na yo pamba te esengeli na biso tozala vigilant boye te pamba te machete ntango ezokata ezotala poso te ezotala tribute bato wana baza na mawa ya Kongo te susi na bango ezali basabote génération ya venir ya Kongo nde bozomona na bilembo ete Congolais akoma sans-valeur partout na monde boye te nangola babengani nangola kuna babengani na place barefoule pamba te Congolais a perdu valeur tozoperde valeur parce que tozali
voisin. Tozali menacé na voisin na biso. Président oyo nani tokotanga kombo te ya bapaya. Alobi o Seigneur tokabola bozwi na biso na bamboka mosusu tokondima yango. Soki bobotama bamalere botikala bamalere. Mais ata mokolo moko te tokokamata kita ya Congo tokabola na Burundi tokabola na Rwanda wana mboka bokondima yango. Tokondima yango te poe. Na yango tala tina esengeli na biso toyeba ete le moment est tellement dangereux. Ntango ekomi mabe mwana mboka longwa na distraction bongo na change che azongolia biso na badistraction biso na biso kuna monguna azopusana abotola Kongo tozonga esclave tokondima yango. Lokola tokondima yango te esengeli tozala na cohésion nationale. Kedi cohésion nationale tatabo mama po ekolo po Kongo ya banani Kongo ya biso. Soki yo kobunda mpo na Kongo te kobanza teke voisin koya kobunda mpo na yo. Le pays est en danger. Esengeli mwana mboka kongola matoi siko ozali yoka ngai. Le test de l'arrivée du président élu Martin Fayulu toyebi na tata kata mobembo ya kosoka. Esengeli unité nationale esalema cohésion nationale tozala bomoko po tobunda mpo na ekolo na biso. Soki moto akomemela yo sango ya mabe mpo na kolivre Kongo kondima yango te boye te kondima yango te. Pamba te Kongo eza ya biso tobotama bakongole tokokufa bakongole boye te naboko mpo na bino moko. Nyenye nyenye naloba nasopa eleki na ndeko moko na Abidjan un ami à moi alobi monsieur le roi vous les Congolais vous êtes des naïfs mboka na bino etondi nkita mais mundela mbuyaka bino na compréhension oyo babengaka songisongi oyebi ye alobi boye oyebi ye alobi boye yo mpe sans discernement oyini ndeko na yo nde je ya mindele yango wana. Comment c'est petit un Congolais zilindu asangani na mindele mpona komenase sécurité nationale ya Congo. Est-ce que wana ali Congolais? Wana ali Congolais te. Esengeli Congolais nyonso azwa conscience kozala Congo biso toponaki yango te boye te. Kozala Congolais toponaki yango te. Zambe nde atie biso Congo tozala bakongolais na baminere na bozwi na biso boye te. Eske eza foti na biso? Eza foti na biso? Kozala riche na baminere potentiel eza foti na biso? Tala China esengeli année 2022 eza année ya cohésion nationale. Kongo eza ya biso tozala Kongo kaka moko. Soki tokozala dise mindele na plan na bango bakokabola mboko bakokabola mboko bakozwa Congolais moko oyo azali Congolais me moyini ya Kongo bakoutilize mpo babalkanize mboko tokondima yango. Ezala yo te ezala nga te ezala yo te ezala mpe nga te pamba te Lumumba alobaki boye Kongo na biso kotikala indivisible boye te batata bamama kotala ndenge mboka ezoke na 8h bakomi na 16h baviole mundele eza wa communauté internationale eza wa. Esengeli biso moko na Congo toyokana entre biso na biso boye te esengeli toyokana biso na biso. Batata bamama le moment est tellement mauvais. Soki tokokota na badistraction ya loba boye ya salanga boye bokokende liboso soko moke. Voilà pourquoi chers amis esengeli tozala na langage moko cohésion nationale
biso moko te boye te boye te nalobaki boye na evangeli le 13 août le président Martin Faye oyebisi ye mokonzi kata mobembo yaka tovanda mboka eza ya biso tovanda mboka eza ya biso eza lobi po boyebisana bayimboka nayoki mbela na bino le 13 ngana nali na mabele ya kisasa esengo te mapoko mpona président Martin Fayulu Madidi nyenye naloba nasopa nasakola nini tokosakola bino boyebi te nini bolingi toloba mpona Kongo nini bolingi toloba lisusu nini toloba te mpona Kongo Kongo eza ekotikala boye te tokozela na mwa ntango tokopesa baprogramme ndenge tokosala mpona koavertir mundele mpona koavertir Rwanda Burundi Uganda ndenge elobaki monseigneur Mbongo un jour ezala biso te bana na biso bakonyata Rwanda wana lokola bakayasa boye te epays lokola Rwanda Uganda Burundi mais non mes chers amis non ça c'est trop pourquoi Rwanda zozwa makasi pourquoi Uganda zozwa makasi et parce que les Congolais baza divisé boye te Rwanda zozwa makasi parce que ndele plan na ezali abalkanize RDC akabola Congo eteni ezali na nkikekele aluki mutuner ya Rwanda ya Uganda batie wana tokondima yango bakaboli Soudan du Sud Soudan du Nord est-ce que kuna bali na kimia ezali te voilà pourquoi chers amis bolongwa na badistraction tobima na batribalisme esengeli toyeba ete le pays est en danger le pays est agressé monguna na biso ezali Rwanda Burundi Uganda boye te yo mpe soki okopartage me mapi na bango okomi moyeni ya peuple congolais boye te esengeli tozala ini tozala bomoko pamba te topesa bango makasi te na kamwe nyenye batata bamama totala biso moko otabeta lisolo te totala biso moko batuni secrétaire général ya ONU minoki M23 aza nango nani azopesa ye abandi kolia monoko mpe na suka ye kobakisa lobi ebundeli oyo ali nango eleki makasi mingi batata bamama oyo ezali kocola Kongo te oyo eza kocola te oyo eza kocola te ye M23 moyibi Kongo eza un état souverain koma moyibi aza na bebundeli oyo koleka état batata bamama tolongwa na distraction esengi cohésion nationale tobunda mpona ekolo na biso toki tokobunda te bakobenga na biso na mabele na biso tokondima yango te nyenye maboko makasi pour la virée et les exécutifs trésor enanga maboko makasi sans tarder lokola ngonga te kusali bana eside oye lamuka oye bana mboka le pays est en danger boye te biso
biso nyonso tu tolandaki maloba ya tata ekolo Martin Fayulu boye te awa tozali awa tokobundela mabele boye te toyeba ete barwandais baza kopusana boye te yango biso toza na mingi ya koloba te monoko ya le président Eli ezali bongo na maboko mokonzi na biso trésor enanga boye te biso nyonso toza na esengo ya koyamba ye awa yango tokopesa ye maloba po ete aloba maboko 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 merci beaucoup. Je crois que c'est intéressant à tous, on a 3 points. Pour les beaux amis, il a ma conférence à poser le manteau sur l'animal à Moka. Pour les balais, les amis de la nuit de Rothschild vont rejoindre le président élu manteau sur le Boité. Boité. Nous ça c'est votre affaire, mais niveau est évolution en guerre wana. Mais avant la banni par moi on va coller là. Le président élu Martin Fayulu, avant le temps pour la France Amérique, à temps pour la Belgique, à temps pour la France, si quoi azali na Écosse, la Grande-Bretagne, azali kopesa sa conférence pour la personne qui est en lobby. Ezokende malombi président élu à la kisi mokili mobimba ke azali nde mwana mayele ya mboka oyo boye te alakisi na ye nde mutaka solution ya kongo boye te na 2018 topolaki nani na 2018 topolaki nani na 2018 topolaki nani ok yango wana le président du Martin Fayulu aza koprépare retour na ye na mboka retour ya président élu ezali dimanche prochain le 13 novembre, comment ça là? Ebele! Namba Borozala! Namba Borozala! Namba Borozala! Distance Borozala! Distance Borozala! Liberté Borozala! Le président du Martin Fayulu, na mokolo ya dimanche prochain azali koya. Biso nyonso tokosangana à partir ya place ya Super Lemba. Tosangani ensemble, tobandi makolo, tobandi kokende aéroport mpona kolakisa biso tozala peuple boye te. Est-ce que tozwaka na bus? Est-ce que tobisaka batransport? Tokokende biso moko inde ntina aéroport tokende koyamba le président élu Martin Fayulu boye te. Azali kotilisa baconférence akokanga yango mpona question ya mboka. Ndenge boyebi mboka ezali ya kotengama boye te. Mboka ezali na insécurité boye te. Mutu tobengaka international le président élu Martin Fayulu ya centre abimisaka plan de sortie de crise ayebisi bango tondimi ke boza wana bange bolongaki te boya bandeko mboka ezali mabe boya toya bandenge tokosala po tobongisama mpona ezali koya boye te bayokaki ye bayokaki ye soki koyoka ye omoni mokolo yango M23 bazali konegocie ndeko Tshilombo awa na mboka pendant 14 mois bazongi tomoni ndeko Tshilombo asigne baaccord yobi baaccord yango eske moi baaccord yango asigne baaccord oyo ni parlement ni peuple ayebi eske omoni baaccord yango koyo esali ke baaccord esali nini ebalukeli ye esali nini ebalukeli ye yango président élu comme aigle national alobi boye tokotumba mboka te lokola mpona mboka bungi biso toyebi ke mboka ezali ya biso biso mpe tokolaka le président élu Martin Fayulu boye te yango alobi tokokende koyamba na rapport na symbole ya cohésion mpe unité nationale boye te koyamba na cohésion mpe unité nationale tobengi mutu nyonso mutu ya palu mutu ya idp C'est nous venons donc c'est retrouvé mon colonel pour atteindre le président élu Martin Fayulu alobi retour na ye cohésion nationale mboka ezali kokende boye te omoni barebele M23 bakomi
national. Bakomi kopusana pembeni ya ville ya Goma. Président élu Martin Fayulu soki bango déjà boye. Bato wana bazali na bato ya confiance te. Omoni moni mokolo liwa Kongo te Tshisekedi. Bazali babengaka Kagame frère. Babengaka Kagame ami. Banani? Chilombo. Bazali biso yo nani oboya? Kagame. Yo nani oboya? Kagame. Yo nani oboya? Kagame. Kagame abarukeli bango bote. Kagame abarukeli bango bote. Ezali balonga te, Kagame ezali moto ya confiance te bote. Est-ce que c'est Kagame confiance? Est-ce que c'est Kagame confiance? Yango le président élu comme aigle national amonaka musika. Alobaki déjà que alerte bango nde kokende musika te bakopanzana bote. Omoni union sacrée, union sanité nzela de peuple. Peuple akokufa na este, peuple akokufa na Rutshuru, peuple akokufa partout na este, na Nord Kivu, na Sud Kivu. Peuple akokufa partout, peuple akokufa na Mai Ndombe. Mpona mboka ezali dirige te bote. Président élu Martin Fayulu aigle national alobi boye akozonga na compte ya unité nationale. Aujourd'hui, il y a la banque, il y a la banque, la solution pour la banque, parce que pouvoir les ici en crise de légitimité, et là la solution banque, et c'est la solution banque, Bissoniosa, nous allons compter un débat, nous allons compter. Là, vous avez élu Martin Fayulu, donc on fait la nuance de l'ambiance qui a unité de cohésion nationale. Comment on dit de continuer à battre ça discours pour la naguille? Pour la naguille? Pour la naguille? Il dit quoi de continuer? Pour la naguille? On s'en dit malheur, pour la naguille. Comment la naguille va nous faire déception? Comment la naguille va nous faire déception? Si nous parlons de constater que c'est depuis juin 2022 que M23 les amis na Congo. Là, il y a un voté. La diplomatie, avec la guerre. Mais après cette priorité à la diplomatie, avant que la diplomatie ait échoué. Avant que la diplomatie ait échoué. Parce que la diplomatie n'a pas aussi pas. Il y a échoué. Na 2018, il y a des Roma qui est
Avant que les bisous de l'Issia, bon, il y a des après, à cause de que il faut un trouble la montée. Oui. Il faut un trouble la haine, il s'habille sur la 2018, là, il y a l'homme qui Nani aloma qui on va sur la porte à pouvoir tenir à la bagata. À la bagata. Voilà. Pour vérité, on a deux, comme ça, que lobby. Élection, c'est le Bramalabu, Nigerie est dans la élection crédible, transparente et apaisée. D'abord, ok. Élection crédible, transparente et apaisée. D'abord, tu dis ça qui est volé n'est pas, volé n'est pas, volé n'est pas. Pourquoi la fête unique, parce qu'il y a peine la mobilisation nationale à peuple a dit que tout ça dans nous, vérité. En 2018, il y a l'homme qui il y a l'homme qui il y a l'homme qui le point de vue sur vérité à Nabu. Le comité de la campagne à Nabu, il y a une compétition. Mais, président Elia Lobiboé, en disant Dieu, on va dans les nous devons soutenir ma femme de voter. Oui. Nous devons soutenir ma fille en boca voter. Oui. Ma fille en boca parce qu'elle est politique. Parce qu'elle est politique. Ma fille en biso, ma fille en biso, ma fille en biso. Ma fille en biso, on a pouvoir il est illégitime. On a pouvoir il est illégitime. On est incapable. Oui. Nous sommes incapables de diriger Mboka Tei. Le président élu Martin Fayulu va nous briller. Donc, nous sommes direction aéroport, nous sommes la contre unité nationale. Mais si quand M23 est lobby, alors M23 lobby, il y a la force du Toubaté. Alors la force tu ne dois respecter encore. Voilà qui est mort. Est-ce que voilà qui est mort? Oui. Pour le 16 novembre, on va construire un Nairobi. Donc il y a des montants à négocier entre M23, Kenya, Rwanda, Uganda, même négocier le coup. Est-ce que vous avez dit bravo? Oui. Est-ce que vous avez dit bravo? Oui. Est-ce que vous avez dit bravo? Est-ce que vous avez dit on y va brassage armé. Ils sont aujourd'hui pour une vie, parce que ils sont en commun pour défendre le monde dans la mission de la constitution. Et puis, ils sont. La constitution, le but que moi, on est sur Boka, il faut défendre un Boka dans les montées. Oui. Et moi, on dérive le message de l'homme, on a dit qu'on tenait. Donc, on retenir le message simple, la cohésion et l'unité nationale. Ma faute, mieux, son régime, il est en place. Je recherche un séparatiste. Mais comment ça, Nini? Pas trouvé là. Comment ça, Nini? Il faut ça, Nini? Pas trouvé là. Merci la présence de Bilan Mokolalelo. Samedi prochain, on va sur notre programme. Programme entendu à samedi prochain, le programme est Kafou. Amen. Le programme est Kafou. Donc on va le programme de cette mobilisation à partir de jeudi. Jeudi, on va les champignons dans Naba. 7 heures, nous sommes sur la Naba. Les champignons. Donc on a une mobilisation à Souka. Dernier virage pour la président. Jeudi, le 10 novembre, donc on a en place. Jeudi, le 10 novembre, on a fait des champignons. Dans le Nord, pour continuer la mobilisation pour le camp du président élu Martin Fayulu. Mon collègue vendredi, à 7h,
awa na kijaleba nazala so etele koleka mokolo ya lelo mpona mobilisation kozele koyamba le président élu Martin Fayulu le 12 novembre nakongala 7 tokozala na wenze ya tomba biso nyonso na wenze ya tomba epui na ndembe tokusaina kobela kiseso na place biltaimana bote mombe ezali likolo bote mombe ezali libanda bote okozala te kokozala te merci nasukisi na programme wana yango nde programme ekono biso mpona retour ya président élu monsieur Tshilombo oyo amemeli biso bulu yeke na kati ya mboka le président élu Martin Fayulu alobi boye asengi na peuple congolais nyonso tose mobilize mpona kotenga na monguna oyo akoti na kati ya mboka eza boye te congolais oye congolais oye na maloba toujours exécutif ayebi te koclairci clair alobi boye monsieur Tshilombo ali koloba na biso ntongo moi ye akoyeba na konégocie te akoyeba na konégocie te me na miniti oyo naali koyebisa bino congolais oye congolais oye na miniti oyo naali koyebisa bino na miniti oyo naali koyebisa bino conférence de paix na koti ya union sacré ali kosalema mpo na congo oyo monsieur Tshilombo akoyeba na kosolola na ba M23 estce basolaka na terroriste estce basolaka na terroriste yango biso tolobi boye monsieur Tshilombo bakor oyeba kosinye na Rwanda bakor oyeba kosinye na Museveni etali kaka ye moko eza boye te etali kongo soki moke etali kongo soki moke nalingi to manifeste signe moko parce que tata mokonzi Martin Fayulu madidi akotala biso ilili oyo kolanda yango malamu topepa ye tolakisa ye ke tokozela ye malamu na kati ya Kongo mpe na kati ya Moamba tolakisa ye ete awa totelemi mpona koyebisa bato ete ye azali bongo symbole ya unité nationale boye te topepa ye mbote mpe toyebisa ye ke akoya azonga malamu na mboka bakoko na ye voilà président élu bana moko bakozela yo malamu mpe mopezo ezali tous azimuts tolobi boye président élu aecourte voyage na ye mpo na raison oyo oyebi ete Congo ezali na 5e agression nango boye te première agression ya Congo oyo tomonaka eyaki na aventure ya bandeko na biso ya AFDEL bastatistike bisi biso ete na kati ya makambo wana barwandais bakota na gouvernement na action politique na armée na biso di na fera 17 000 hommes basuki wana te baye kozonga na deuxième vague baye na 10 000 hommes basuki wana te baye kozonga na makambo bakunda batware na CNDP bayeli biso 9 000 hommes babwaki bango na kati ya armée na biso babwaki bango na kati ya baaktivité na biso ebele awa basuki wana te awa bakosolola na ndeko Tshilombo nde bakonde kosolola balobi ete esengeli na ye arespecte feuille de route ya Kigali oyoki yango feuille de route ya Kigali ekosenga biloko misato ekosenga ete bandeko ya M23 basala intégration na armée na biso tokondima yango tokondima eloko oyo ya mibale bakosenga ete bango mpe bakoma koparticipe na vie politique mpe administrative na biso tokondima yango balingi bakoma baélecteur mpe baéligible
Donc lobby tokotondi maete ko Rwanda moko ko kabiso na moko yo. Ya misa to ba ko senga ba ministre bango. Ata ba boma, ata ba kuba mama na biso. Ba bebisa ba kamona biso so na mboka oyo ba sambisa bango te tokondi mayango. Yango tata mokonza lobete esengeli ye moko sa nini azonga. Boete. Yango boyoki ete a lancé appel wana. Ezali appel oyo wapi biso banso. To comprendre que tu ali na Congo nde kolobo moko. To kondima te soko moke to céder parti moko. Ba avantage ya Congo eke ba to mosusu. Yango yoki to lobia wa boye. Moamba esengeli telema. Moamba manifester ozali bongo. Courage pe bravoure la sakete. Biso ne to ali oyo bongo to ali parmi ba commune pe ali district moko révolutionnaire. Tokokende koyamba ye en masse. Yango to respecter maloba ya tata mokonzi oyo bongo trésor enanga pona moamba. Bakiti to bandi awa jeudi tokende ngo malembe to nous manifester to nous mobiliser. Ba sectionnaire, ba cellulaire, ba sous-sectionnaire, ba place de résistance, ba affect, ba ligue des jeunes, nyoso biso so l'unisson, to kamba to que de mobiliser bato ko ete samedi to clôturer à moi afin que dimanche dans la Poutoulou et Matamakala va salini matikala. Et c'est tout la sabato ete 62,11 wana tata mokomate fayulu ezalaki be ya solo boyete. Yango tolobi ete to nous mobiliser la masse to manifester l'activité ou la grande envergure pour permettre à sorte que makambo na biso ekende tina suka. Voilà message ezalaki to pena pino yango wana na basi la base tozali to ka bandeko na biso to bosana te ete essayer de continuer à mobiliser pe to bisi ba sectionnaire pe bato mosusu lelo babosana te réunion ya makasi ezali ezalaki na CPK obi tokosanga na biso banso tokende kopofine ba stratégie so malamu ko permettre na biso ete moamba tozala valablement représenté na mokolo ya dimanche boyete. Voilà topesi bino merci pona mokolo ya lelo. Le reste ya ba raison tata mokolo ya courte voyage na ye tokoyeba yango sima pona biso tosutu wana tokende malamu. Merci makasi. Oui, Mbote. Merci Ndeko. Tovandaki awa depuis 2018 et ma pona salami. Tobisi bandeko ke et ma pona meleki malamu te. Le président lui, Martin Fayulu a proposé un plan de sortie de crise. Agresseur les Rwanda. M23 les Rwandais. Tout le monde pour défier Bisso. On Congo, le président Kagame na stade. Bisso, Kagame solution au Congo. Kagame frère et ami, Kagame Yonani Oboya Kagame. To vivre makamano so na kati ya mboka. To bisi bango ke Kagame azali fronté, baboy ko kabiso. To bisi bango bo expulser ambassadeur ya Rwanda na Congo depuis 2020. Baboy ko kabiso. Bazali bandeko na biso ba kufa ti ba koma na suka. Bazali M23 revendiquer ba accord secret ba signaki pour que lelo ba ko biso ke ambassadeur fois kende Rwanda n'est pas agressé. Maintenant, il y a un biso que tu ambassadeur à Kenya et ça c'est l'émission. Mission, il faut que ça pour assister à la Congo. Il y a un biso de lobby boy. Donc comprendre que les Rochino ont commis la souka. La politique n'est pas diplomatie, c'est la diplomatie à péter et produire et là comme il y a un autre ici à boy. A courage, il y a qu'on reconnaître ma commis balai. Il y a l'importance de courage à reconnaître que en 2018, Apola qui n'a pas ponami. En 2018, Apola qui n'a pas ponami. Alors, courage à reconnaître que l'accord à ce qui n'a Rwanda est un accord secret. Donc, le peuple ici, on va campagne dans la condition Rwanda, dans la condition Rwanda, le président élu à Zoya le 13 novembre à Kati séjour. À Kati séjour, parce que Mbok Ezali Kokende,
M23 aza kozala population aza mabele Congo ezali kokende président élu akokondima te ke mabele Congo ekende kaka bongo et que peuple na ye azala meurtri yango le président élu akoécoute séjour na ye akozonga na mboka nde biso nyonso tokende koyamba ye na aéroport ya Njini na compte ya unité mpe cohésion nationale na yango tosali appel na bana nyonso ya mboka moto parti songo topakala tokutana biso nyonso elongo tokende koyamba le président élu Martin Fayulu na mokolo ya le 13 novembre pour que makambo eleka na kimia makambo esalema malamu biso nyonso peuple tosangana toke koyamba ye toka oyo nyonso malamu abombeli biso na yango message eza simple après awa tokokutana susu jeudi tokokutana susu vendredi tokokutana susu samedi jeudi na Ngaba vendredi awa na Lemba pe samedi na Matete na Kisenso bongo to clôturer ba activité ya retour à président élu na kati ya mboka na biso merci. Ouais, mbote mwana mboka Kabuya. Et puis par rapport à Chilombo, il a déclaré le lot guerre. Est-ce qu'il y a chose à attendre à la mwana mboka Kabuya tokobanda liboso na tata mokonzi ekolo Martin Fayulu aigle libérateur ya mboka Congo symbole ya cohésion nationale pe intégrité ya mboka mokonzi ekolo tata Martin Fayulu akoya mokolo le 13 eza bongo dimanche congolais mobimba za mobilisé po akoyamba président élu ekozala jour wana ekozala putuluma komata makala mokotikala ekozala somo po ete biso bato ya terrain barésistant na elongo na basectionnaire tout elongo na population mobimba ya Congo tokozala bongo liboso ya aéroport ya Njili po ete toyamba mokonzi ya mboka espoir ya Congo etikali bongo na mokonzi ya mboka Martin Fayulu soki tozongi lisusu na makambo oyo lobi po ete makambo ya Mese Chilombo mpona baguerre na bayi M23 mpe na bayi Rwanda mwana mboka Kabuya Mese Chilombo toyebi source ya pouvoir na ye Mese Chilombo azalaki nommé par bakor ya Kingakati toleki après bakor ya Kingakati ntango amoni ke légitimité na ye eza à danger Mese Chilombo a signé bakor na Rwanda a signé na bakor ye na Kagame et après Kagame amoni ete ye akoki koleka Rwanda kotikala tini Mese Chilombo ye moko comme individu a signé sous bakor na Kigali toleki wana Kigali emoni ete Chilombo akoleka mais Kinshasa kotikala Kigali na Kinshasa ba signé bakor ale Kigali tini Chilombo a signé son partenaire na bango ezali Uganda Chilombo a signé bakor ye moko take défini na Uganda et après Chilombo a signé bakor na Museveni après Chilombo memi Kinshasa a signé son bakor na Kampala yango memi bango wapi ba bisi ete tellement okomi muto na biso to sali ba pacte to sali bakor biso nyonso tokoma lisanga moko yango bamemie na sous régional na bango ya Afrique de l'Est oyo Afrique de l'Est wana ezali nini yekoma mboka na balkanisation yango wana omoni bakor oyo Chilombo aza nango na ba M23 ezali bongo minene pourquoi toloba ezali bongo minene toyokaka ntango nyonso major Willy Ngoma oyo abayi M23 alobaka ntango nyonso ke Mese Chilombo tosololaka na ye ntango azoka maponami ntango Chilombo banome pa Kabila bango bayi M23 basalaki feti mpo koloba ete komba na bango ekokisami yango wana ntango komba na bango ekokisami Mese Chilombo bazali na bakor na bango Mese Chilombo abengaki bango awa na Hotel Béatrice bafandaki ntango bafandaki awa na Kinshasa basigné bakor na bango na bakor na bango ezalaki ete bazwa bayi M23 mpe na barwandais bazwa na nationalité congolaise mpe bazala susu poursuivi te na bajustice ya minene yango omonaki ete na novembre 2019 pouvoir oyo ya Mese Chilombo esalaki bongo ke ya koannule mandat d'arrêt international oyo ezalaki na bayi M23 wana ezalaki moko ya bakor na bango mpe liso ezalaki ete tellement combat na bango basalaki esengaki lisusu Congo epesa bango mosolo yango moni Bunagana tango kweyaki ata lisasi moko ebetamaki te po ete Mese Chilombo apesaki Bunagana na ba M23 na koti ya mosolo sikoyo etikali ke kointegre bango na système congolais ezali nini kokotisa bango na baadministration kokotisa bango na armée mpe la police mpe na baservice ya renseignement yango moni ete ti lelo baza na nyamunyamu sikoyo nyamunyamu wana nyamunyamu ndenge ezali yango ete peuple congolais nde mozala en danger yango tata mokonzi ekolo Martin Fayulu alobi tozala en cohésion nationale tozala vigilant po ete monguna ezali bongo Kagame monguna ezali bongo Rwanda
Rwanda kama mina mwana mboka na bango Kagame. Et ta komi ko envahir Congo. Ko envahir Congo azo envahir. Bato bazo kufeza bongo biso ba Congolais. Bato baza violer biso ba Congolais. Yango était toujours c'est le message fort. Ya mokonzi ya mboka Martin Fayulu. Ko était toye ba ndenge ni ya ko se mobiliser pour na to teka mongongo na biso sur libanda. To telemela Rwanda pe na ba M23. To rekeli sur côté ma ponami. Na ma ponami tout monde clair et net que M. Tshilombo tellement que bilan est largement négatif. Azana posa ma ponamité. Na posa ma ponamité normalement enrôlement se passera pendant les grandes vacances. Dans les grandes vacances, enrôlement ça la mara. Mais tout le monde il est là enrôlement va le faire en décembre. Décembre tu auras des temps, tu auras 2 semaines. Enrôlement ça aura 3 mois. Ce que tu veux battre un mécanisme nini ba ça enrôlement. Dans décembre peut rejoindre tant au nini. Si le l'autre se poser des questions. Il y a un jour ma biso que c'est qu'enrôlement au salama na été eux ça bon la vacances na biso tant bana ba ba congé pendant na ba reçoit enrôlement mais M. Tshilombo m'a dit que bilan est largement négatif. Azana singana Kingo, azana corps na Kamere, azana corps na Kabila, azana corps na Kagame, azana corps na Museveni, azana corps na Rwanda, azana corps na Burundi, azana corps na Uganda. N'habite pas comprendre ni wana. Kagame est un individu, Rwanda est un État. État ya Rwanda azana corps pe na M. Tshilombo. Siko ba corps Rwanda kange singana Kingo. Siko yo peuple il faut se mobiliser. Mais biso état qui est battu à la Mouka, biso état qui est battu à SID, biso to yebsaka déjà bandakala. Il était banda août 2020 que M. Karega fasse à Libanda. Il y a eu un biso tétal là au Sela. À Sela, oui, c'est bien bon. Mais Sela, on a nini. Tant à Monique avancement, M23 Salamina Seli. Mais tu as dit, mon gars, je bombe la biso. Ambassadeur Ouganda Zaliawa. Pas un cerveau monté à Makambo. La minute M23 côté dans Zela Ouganda. Le M23 côté qui? Si les lois ambassadeurs ya Uganda zanye hier le moment Uganda tangu biso to attaquer pesi Uganda hier le moment Uganda azobomba Uganda pourquoi pour yebi ba accord o ya signaki ba accord diabolique yango to lobi boye soki mutu azana kindoki soka lingi délivrance il faut tout bela ko tout bela M. Tshilombo ezali esa bakongomani nyonso tu tala bandeko nanga ba accord na signaki na Rwanda ezalaki boye tala ezalaki boye na Kagame ezalaki boye na Museveni ezalaki boye pe na Kampala ezalaki boye wana ndeko memi na délivrance tant qu'il y a retubela te tant qu'il y a rebomisa bana école au Congo pona bomengo na biso yango kopesa libabi mais biso tellement za mboka na biso tellement ezali mabele na biso tellement ba FARDC baza politique biso doit soutenir ba FARDC peut ça si école na biso école ata moko te okende to lobi boye jamais un Congo sans Bunagana jamais un Congo sans Rutshuru jamais un Congo sans Goma Congo ezali uni Congo ya Patrice Lumumba Congo ya Papa Kizenga Congo ya batu wana nyonso tu baleka batika Congo bomoko yango biso pe to botika Congo bomoko mais c'est Tshilombo azana ba accord diabolique biso to ndimi ete mais c'est Tshilombo a kabwana réellement na bato ba ko boma Congo pour être peuple à se mobiliser mais biso peuple toujours déjà ko se mobiliser ko ya le président Martin Fayulu ko se mobiliser ko barrer M23 nzela pour être M23 to barrer nzela plusieurs fois chaque fois to bimaka na balabala tout le monde a été la police oya M. Tshilombo et ko attaquer biso to ya seke ko bundela toujours mabele ya Congo yango to lobi boye biso nyonso to la message ya le président Martin Fayulu pour la cohésion nationale biso to ko telema na balabala ndenge comme mesano pour ko barrer M23 azali muna ya Congo pe ko barrer Rwanda nzela pe ko barrer Uganda pe Burundi nzela merci beaucoup mon amour Kabuya bon nako yebisa na bakongomani nyonso ba diaspora ba o bazali kolanda ngai na nzela singa na nzela ya YouTube mokolo ya le 13 dimanche le 13 tokoyamba le président Eli Martin Fayulu les commandants du peuple l'incarnation de la paix oyo akoya mokolo ya le 13 pona kopesa message na bakongomani nyonso mais na lingi koyebisa na bakongomani boye mais c'est Tshilombo azali danger pour la République mais c'est Tshilombo ali danger pour na bakongomani mais c'est Tshilombo aebina ko signer ba accord secret yena monsieur Kagame oyo ememi lelo Congo na lolenge tozali infiltration ekoti na kati ya armée congolaise Congo ezali infiltré bulu yeke ekomi à l'est comme à l'ouest tozali komona lolenge bandeko na biso ya komutu bali kokufa depuis Congo ezala Congo c'est pour la première fois ya komona bandeko na biso ya bandundu baye bana ko
kata moto na lolenge moko ezalaka te wana ezali caractère ya bacongolais te toali kocomprendre ete infiltration ezali makasi na solo ya Congo. Madame Rit Bola ayebana koéclaircir yango alobi boye ya un menoir ya infiltration ezali na kati ya Congo mais silence radio gouvernement congolais ali koloba te avant-hier tolandi yango na ba information lolenge bali koboma bandeko na biso ya Kwamutu lolenge bali koboma bandeko na biso ya Bandundu yango le président Eli Martin Fayulu akoya mokolo ya le 13 pona kopesa message très fort pona kosangisa ba congolais koyebisa biso to se mobiliser pona kobengana monguna oyo ali Monsieur Kagame ali kombrie mboka ya Congo kotia bulu yeke na kati ya mboka ya Congo mayali koleka na kati ya este ya mboka na biso tomonaka yango lolenge Monsieur Chilombo a officializa ba corps ya raffinerie ya ba minerai na biso na kati ya Rwanda tomona lolenge Monsieur Chilombo ayebana kosigner ba corps police ya Rwanda ebana kokota na sol congolais pour na ko sécuriser ba congolais mais bandeko na biso ya Goma ils se sont mobilisés pour na ko telemela eloko wana ko boya yango biso tolobi boyo armée ya liboso ezalaka peuple biso peuple to boyi bulu yeke wana to boyi ba corps oyo Monsieur Chilombo ayebana ko signer ba corps oyo a signer ezo engagé ye moko ezo engagé mboka Congo te biso to boyi yango abimisa ba corps secret oyo signer na Monsieur Kagame Congolais ali ko kufa chaque jour plus de 13 millions de morts au ba Congolais ba ebana ko kufa communauté internationale silence radio gouvernement congolais en même temps biso to lobi boyi biso nde atwali ko subir nyonso oyo ali ko salim to moni lolenge état de siège ya Monsieur Chilombo ebina ko échouer avant état de siège ezala bunagana na biso ezalaka bandeko na biso ya bunagana bandaki ko vivre na lolenge elongo bani lelo bazui Ruchuru bakozwa Goma bakozwa Bukavu Congo eza mboka na biso nyonso tokotikela yango Monsieur Chilombo te mboka oyo ezali mboka na yete yango biso tolobi boye le président Eli Martin Fayulu akoya mokolo ya le 13 tokoka message ya mokonzi ya mboka le président légitime Martin Fayulu le commandant du peuple pour na to se mobiliser to dégager monguna oali mais c'est Paul Kagame c'est le cordon Kadiamba apesi mbote na ba diaspora nyonso number 1 ezali plus 243 81 19 40 134 plus 243 81 19 40 134 encouragement na bino ba conseil na bino et que ça là vraiment bien makasi na sepeli mingi tokutani mbala ya sima linga bazwanga na singa mwana mboka Cédric Mangungu ezana plus 243 82 81 81 814 plus 243 82 81 81 814 mbote na ba diaspora nyonso tout mbote na ba résistants nyonso tout avec SID c'est possible.